Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote bandeko lelo na koloba na bino likambo ya pasteur Walesa na koloba na bino likambo ya pasteur to frère JF Ifonge. Donc des sujets wana nazoloba ya pasteur Walesa Kamundu Walesa na ya frère JF Ifonge bofungola matoi pe boyoka lelo pona zolobela nde pasteur Walesa Kamundu Walesa nazolobela pe frère JF Ifonge. Bon, liboso na lobela yango na expliquer bino mwa moke pona bano babotami na 21e siècle. Église ya Mpevalongo ndenge ezalaki. Bon, ba jeune bofungola matoi bino nyonso bano bobotami tango église ya Mpevalongo eza nano te tango église ya Mpevalongo ebongi na mokili oyo. Alors nakanisa ba jeune nyonso oyo ya lelo bobotama oyo bozana moins de 30 ans nakanisa na bakamarade na bino na bandeko na bino na bana classe na bino pe na bato bozalaka na bango oyo bomesana ya moins de 30 ans to moins de 35 ans eza na moko basi bakanga ye na kindoki na bomwana eza na mosusu akufela ndeko ntango azalaki na mwana moke baboma ye po bakangaki ndoki na bomwana. Donc totiakaka kobanda 1990 les époques oyo bazalaki kokanga bandoki ya bana mike ntango ebandaki mpona les années na se ya les années 90 donc avant les groupes de prière ebima ebele na se ya 1990 bandoki ya bana mike bazalaki kokanga bango te bazalaki mpe koboma bango te. Bo wana ezalaki époque ya Mpevalo yango nalingi na explique bino époque ya Mpevalongo ndenge ezalaki. Na époque ya Mpevalongo ezalaki boye mama to papa soko okena église ya Mpevalongo po ozobela ubi ozobela no te ubi ozosambela kaka soki ndoki azobenda se yo ube likambo ya mabe yali bakosambela mpo na yo mpe bapesaka bato nyonso na église oyo alingi akendeke na mai ya losakumu. Donc elati mai kaka batoki na pompe to na nkelo to na mabulu basambeli nango ekomi mai ya losakumu. Avolala obwaki na bamama oyo batekaka biloko babwakaka odotia pilipili na se ya
ki kalunga nguba obwaki kaka akokomboli obwaki mai obando teka wana ezalaki bacroyance église ya pevalo bon mpona kindoki soki moto ndoki aningali ya ye to soki oza na kindoki oyaka na église paster mosala nzambe ya mpevalo akokanga yo ndoki kaka na minute oyo oyaka ozala mwasi ozala mobali bandoki ya mikende bazalaki kokanga bango te donc n'époque ya pevalongo ndoki ya mwana moke bakanga balobaka ye mutu asalaka boye ye mutu asalaka boye ezala te bakoki koloba na bango ke oyo ndoki oyo alesaki bana kindoki me bana wana bakonsidera bango bandoki te donc na église ya mpevalongo oyo naza koyebisa bino ezali vérité po bakoko mosusu bazalaki basala nzambe ya mpevalongo na bato bakende église ya mpevalongo bakoki koyebisa bino bandoki ya bana mike bakanga bango te ata balobi oyo balesaki kindoki ezala te bon basala nzambe wana babanda kosukisa bandoki na ndenge nini soki bakangi yo ndoki basambeli otiki kindoki banegosia jamais na bandoki babanga jamais ndoki soki otiki kindoki na yo libanda église pana bango otika kindoki na yo na libanda église okoti bongo bakokango kaka ndoki otika kindoki na yo na ndako simo ya église bango bakokango kaka ndoki po église ya mpevalongo mpona kokanga moto ndoki ezala kosenga te okota na église na kindoki na yo meme nani bamona yo te oza ndoki oningoli ya moto bango bakomona yo na kombo na yo na mboka ovandaka meme ovandi na forêt équatoriale bakoyeba na forêt koto ovandaka soki voisin na yo aza mbolo koto lion donc église ya mpevalongo ezalaki bongo et puis église ya mpevalongo ezalaki kosuka na maloba te ekendeke na pratique ya kobeta bato te ya koboma bato te bandoki oyo bazala koboma na kala eza église ya mpevalongo te moto azala koloba moto aza ndoki nsima babeti ye to babomi ye non wana ebanda kozala na bafamille na matanga soki moto balobi ya ndoki ye bakanga ye ndoki bakokolaki opine ou bien moto moko ya famille alobi ndoki eza ye wana ou bien chef de famille mais église ya mpevalongo na bandoki banegosia te alors baza kosukisa bandoki ndenge nini na pratique soki bakangi yo ndoki basambeli mpana kindoki otiki donc esili soki mpe oza na forêt équatoriale to na mboka moko bobombama olingoli ya moto wana na église basambeli mpona ye yo kuna ndoki bakonegosie na yo te bakotindelo mpe maloba te basambeli ka mpona moto na bango mai ya lusaku mona esili epuis boyoka sikoyo bino bato bobotami na 21e siècle bandoki wana babanda kosuka ndenge nini mpo lelo bandoki ya mike fo kobeta bango fo koboma bango kotia pilipili bapénition ebele mais bandoki mpevalongo azala kosukisa bango ndenge nini simple ndoki ayaka na avion na ye na butu biso tomonaka yango te nyonso toyoki yango kaka paya paster paya mosala nzambe kindoki mpe balobaka eza esprit tomonaka yango te mais église ya mpevalongo lokola ndoki wana aza na kombo na ndako avandaka na moi amonanaka alors église ya mpevalongo esalaka mpe ntango esambelaka soki mpona kolakisa nguya na bango ndoki wana
bokomona ye pe même azalaka na forêt équatoriale bokomona ye soki alingi kaka kolia moto oyo basambelaki mpona ye na kosa bino te okotuna moto nyonso papa na yo mama na yo koko na yo na ntango ya eglize ya Mpevalongo bandoki bazalaki kokweya na ndenge ya kosakana te bazalaki kokweya koleka moto azozela kokoti ekweya na nzete ya kokoti mpo nzete ya kokoti ekwesaka kokoti neti manga te me soki oyoki ekweyi bato bayembango balobi nini ekweyi balobi nini te ekweyi te me akweyi ndoki moko akweyi kuna ntango bokokende bokomona ye bolombo motakala sambilamba ndoki akweyi ntango moko akoya oyo mutafami na biso oyo bakoka neti na nani akebisa na ndako batali me yo moto ozalaka na forêt équatoriale okomi na ndenge nini sambilamba wana ezalaki biloko makambo puissance ya église ya Mpevalongo. Mpevalongo anégocia jamais na bandoki. Mpevalongo aloba na bandoki jamais. Volonté na yo moko moto kotinda osala yango kindoki eza maladi. Soki yo ndimi kotika yako wana nzambe asali bana yo. Mpevalongo anégocia jamais. Mpevalongo otika kindoki no libanda. Otika kindoki no na ndako. Mpevalongo abanga yango te. Soka pesi yo maya lusakumo. Soka sambeli. Pe soki batie banzembo na bango. Ozomona. Ndoki mayele. Esili. Moto baninga balia. Abiki. O mayele mataluti tata wize. Wize watu tusalisa. Mayele mayele tasutidi. Tata wize. Wize watu tusalisa. Woki banzembo Mpevalongo. Papa yo mayele leki yo yaka tosalisa yo papa mayele suki yo yaka tosalisa yo kosalisa na bonganga te kaka na losambo wana ezalaki makambo ya Mpevalongo yango wana Mpevalongo esungi surtout population au majorité ya population banda mokili banda bazalaka bato normal to babola Mpevalongo esungi bango na losambo Mpevalongo esungi bango na mapambole ba commerce na bango yango mona ba mama o batekaka makala basomba mapango ba mama o batekaka banguba basomba lupango na kuramba la moko na ba porte baluka te losambo ya Mpevalongo bandoki bakweya ndenge na buto lobela bino bato babanga bandoki te moto soki sa koti Mpevalongo azobima na mai ya losakumo abangaka susu ndoki te atumbolaka mpe ndoki te amikumisaka mpe teke ye atonda foi na bapumu na estoma aye kaka na mai na losakumo aye minzemu asambeli alale aza sire ya nguya ya Mpevalongo soko meki bakosoka na kweya balabala okokweya molumbu vomi ba gendarme baya basauve yo sino te okobetama bon avant ekoma série epine liboso obetami batiki yo po bandoki mingi mpe bakweya baboma bango te nsima ntango Mpevalongo ekotaki guerre na bagroupe de prière ntango wana nde bapine ebimaki kotya bato bapine yango wana na beteli bino mwa ndambo ya Mpevalongo. Mpevalongo eza kaka ndenge bokolaka yango te me Mpevalongo ezala kotya bato kimia na likambo oyo etali bandoki na likambo oyo etali dime na likambo
oyo etali mabonza. Pasteur mosala nzambe azali komitungisa te tempelo ezala ya monene, ezala bainstrument to nini, kaka koyemba na monoko kobeta maboko eza deja lokumu na nzambe. Soki mbunda emonani lisusu eza susu lokumu na nzambe. Bon, yango wana mwa parti nazalaki nango mpona pevalo. Sikoyo na koti na parti ya frère JF Ifongi. Bon, frère JF Ifongi nakanisa bino nyonso boyebi alobelaka bisika auta na ndenge abotami na mosala asala na nzambe ndenge abengai. Alors nalingi koloba frère JF Ifongi biso nyonso tomitunaka mpona nini alobelaka kaka bamusicien, mpona nini alobelaka kaka baoyo baza na succès, mpona nini alobelaka baoyo baza na succès te, mpona nini bazolobela kaka bato oyo baza na succès bazoleka na TV pe internet, azolobela bato mosusu te to voisin na ye to bato ya famille na ye. Ndenge moko Pasteur Kabundu Walesa ndenge nini alobelaka mingi bestar asalaka bamiracle oyo bato mingi bazolute nango, pe lelo oyo azwi vision ke dans 2 ans mokonzi ya mboka azoriske atika fofo. Alors vision na ye oyo azwi ya mokonzi ya mboka na 2 ans akoki kotika fofo elobi mingi pe bato balobi mingi. Yango ngai nalingi sikoyo na loba par na ngai onga pe monoko oyo esalama mpona koloba nakoki kotika yango te eleka ndenge wana yango nasala site. Bon, frère JF Ifongi soki azolobela bamusicien ezali makambo ya ye na nzambe na ye. Soki Pasteur Kabundu Walesa azokolobela baoyo azoloba na bamiracle asalaka ezali makambo ya ye na nzambe na ye. Po ntango bokendeke na eglise wana bolobaka nzambe ya Walesa, frère JF Ifongi alobaka nzambe onga na sambela. Bon, soki yo moto ozoloba nzambe na yo azali pe nzambe ya Walesa, tuna na losambo. Soki nzambe na yo azali pe nzambe ya JF Ifongi, tuna nzambe na yo, parce que eza mabe te to oyebi eloko nzambe apesi te po JF Ifongi alobi. Oyebi pe tina ke soki penza nzambe na ye moto atindi ye to nzambe oyo ya biso nyonso moto atindi ye, oyebi te pourquoi atindi ye alobelaka kaka bamusicien. Pasteur Kabundu Walesa soki epasalaka bamiracle na makambo nyonso alobaka, soki nzambe na ye to nzambe oyo biso tosambelaka moto atindi ye ezali likambo ya nzambe na ye. Donc yo kota na mabondeli sambela oyeba koluka ojuge te, koluka oyeba likambo oyo yoyebi te ebandeli ti bisi ekosuka kokotaka na yo mpe baduti te, kondima mpe bindimela te. Po JF Ifongi namoni te ke nzambe akopekisa ye alobaka makambo ya musicien, namoni mpe te ke nzambe akotinda ye kaka alobaka makambo ya bamusicien. Donc wana ezali makambo ya nzambe. Pasteur Kabundu Walesa soki azoloba ya bapresident aza kosala bamiracle, namoni mpe te bisika nzambe akopekisa ye alobela bapresident te, namoni mpe te bisika nzambe akotinda ye alobaka kaka makambo wana.
nyonso ezali possible ekoki kozala ya solo pe nyonso ezali possible ekoki kozala pe ya lokuta yango wana yo soko yebe eloko te ebongi tia kaka na mabondeli yoka ou bien kanga matoi mpo na biblia pe eza ndenge wana ntango bakotanga profeti boye profeti wana makambo aloba bato sambela bato wana mpe bazalaki bayebana na ntango wana bazalaki mpe bakonzi bazalaki mpe bato oyoyo baza kozue role monene na mokili etango wana bato mpe oyo badutaki na bango bazalaki bato mpe oyo bandimelaki bango bazalaki bato mpe oyo batalaki kaka na misu bazalaki na ntango wana ezalaki mpe na basali ya nzambe mosusu ezalaki kaka baprofete oyo toyokaka te na bible na kanisa bawana mpe bazalaki na bato oyo bango bazalaki kosambelela bazalaki na bato oyo bazalaki kolobelela bayebana mpe te bango mpe bayebana te ntina bible bakoma bango te donc yango wana Kabundu walesa na frère JF Ifonge bazali bademo te eyebani mpe te soki bazali basali bato ya nzambe me lokola na monoko na bango balobaka bazali basali ya nzambe kodute na bango te soko dute na bango me yeba balobaka bien nzambe ya walesa nzambe ya chef Ifonge donc wana eza clair et net foko ndimela bango na banzambe na bango soki mpe nzambe ya bango aza ya biso nyonso selon motu croyance ya motu na motu foko ndimela bango doute ekomema biso esika moko te tofungola miso tomona makambo ndenge ezali tozali na 21e siècle yango wana bana bajene oyo sobozobotama bokanga makambo na lobi surtout bobosana te histoire ya mpeve ya longo nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, ça dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.